Voilà, bienvenue de retour na première dame look. Lelo na zongi sous na liputa côté vraiment beau santaka force pelo boko ya mwana mboka Adrienne. Lelo na elibino ba couleur ce que la liputa ndini oko ça ba mélange ba couleur pour écoller et vanda ezala pendant longtemps, mais surtout oko retrouver ba vidéo na ngana diaspora rdc.com. Voilà, il y a lelo vraiment ezali liputa parce que boye bi moi si ya Valer la taka liputa yango na zongi libino na force. Mais lelo vraiment moi na mboka Adrienne alobaki akosala pour couvrir liputa na système kaka ya lisu to komaki mingi lisu parce que fond de temps na ndenge ba traçage ya ba sourcil na ute ko couvrir yango un peu trop na ba vidéo o eleki. Mais lelo vraiment tozo yekola zoabik na papier parce que a ezaka vraiment pour zoabik na papier au koma ba produit ba combo et tout ça pour aider na future. Mais ce moment il faut apprendre la première dame look moment à comme star à papa to yekoli kamwelo moko et mes vidéos au partager parce que partager mes vidéos vraiment eza gratuit na kanzaki vidéo ezo sala bilonyo tout plaisir ba la première dame look na kanzaki mois de la femme mois ya mars ezoleka kitoko au sein de vos familles wananga na ebisibino bolanda na vidéo parce que eza na ba info ebele surtout na robando loba ko expliquer tant on a recommandé à niveau ya ko maquiller lisu mais total la ba step au binonyo suna kanza boza déjà boyebi yango. En attendant tokozi lobela mingi lelo ndenge nini basalaka maquillage na lisu pour ba couleur écartamée pendant longtemps. Premièrement, on a bandi na par côté concealer na ngali kolo ya lisu ya onde servi comme base ya maquillage ya lelo. Voilà, après avoir côté yango na zui crayon nani brosse na bandi ko bongisa. Bon, ça va partout bien. Pour que les gâteaux aient neti oyo bomoni boy. Donc bongi ça moi comme vraiment bien taillé. Tant que ya otia ba couleur na yo pour vendre bien. Voilà couleur à liboso to bandana yango kombo nango amberine rose ya boutique ya MAC. Yango nde na otia yango juste likolo ya lisu awa wana katikati boye tiango neti tout droit. Soki otiaki concealer na se omonaki ntango otia couleur na esimbamba moko okomosa yango neti cercle. Si couleur il y a gold, jaune, voilà pour mon envoi en haut ça. Et on a le bas au que soit n'importe quel jaune aux anneaux. Mais pour jaune et vendre bien sauf qu'on tient et là au moins on a c'est net bomoni concealer n'a rien à dire qui a oiseau aider couleur n'a attend non tient en haut et quand on va encore. Ça bon, on a sali la même chose que voilà ce que ça donne déjà main. N'a quoi ajouter si qu'on noir na point à lisu pour on peut salir sur la définition. Juste un moquet entre côté couleur jaune et kotaki na couleur mosusu et kotaki. Avant na kobando ça va mélange. J'espère que vous m'en
après avoir fait ça la boy na yo zosko brosse nanga kuna bando ça ba mélange pour noter na lingi kotika boy te ba couleur ce qu'il faut outil faut sangana pour et ça là bien quoi. Voilà, une fois ma mélange na osali bien, on mélanger vraiment bien en coin. Au moment qui va nous éloigner surtout ya ma bewana et aussi là après on comme prête pour nous tirer ce koyo winged line eyeliner tiens ma eyeliner na ba tracer rabu. Voilà, on a ici là zo tracer eyeliner. Et ça pour na bana mboka. David a dit je n'ai jamais vu un juste abandonné ni son fils ni son père. Voilà, après avoir côté eyeliner, ce qu'on a d'autres crayon, il y a beige, là c'est nakati alisu. Voilà, crayon ya beige et fongola ralisu, mais si vous avez mis sur qui tout ce qui crayon bien à beige bien à pimbe. Après avoir côté à boy, dans un zosko crayon noir na rotia na se alisu mais na se côté crayon ya beige et koutaki. Voilà le que comme qui na suka après na osia mascara na kiotia mascara na nga après na kiotia makiki après na zongela no parce que lelo na otia makiki na caméra te. Voilà ndi na yusebina na otia ba fossile na nga na tiango na caméra te. Alors look esili na nte parce que tikali na si sa fond de teint na sa boy mena monja ki look oyo kozala look mon kitoko na femme na zo kimbi ko highlight sikoyo likolo awawa. Nous voyons des natiaka juste mon kaka otie un tiers na ngo nde olingo highlight ko linga te ko highlight ça ko chango net lumière ko éclairer ou bien ko intongalis. Voilà na highlight ka un tiers et puis na yo ça va toujours l'associer au savoir que ça bon ça donne ça mais na zotia suka jaune wana na tia kilikolo a mokie na ba coin ya lisu pona ko fongola lisu nanga. Et oui là que aussi ça fond de teint parce que vidéo oyo ils a fond de teint et soko yindi batia fond de teint le cas vidéo batia fond de teint na sala yango ils a valable pour nayo. Oui, il y a des professionnels. Alors, ce qu'on évite, vous en abonné la première dame look dans mon boulot. Abonne-toi la première dame look pour y avoir ma caméra. Pour ça, la boue est comme ça, et puis ça ilongi na vraiment comme net moment à beaucoup mon boue et à mon colo na ça rayo quoi tout bon ça bon c'est ilongi ming avec première dame look maman a commis star papa. On a tiré banana powder juste pour nous couvrir cacheur na côté na côté côté on dit pour na tuana na banana powder pour nous set ya vanda alors on a tiré fontana na ezala voilà quand le même jaune on a tiré qui on le coula ba nyawa ya on dit na ko utiliser comme highlight comme quoi ko highlight na nga ya lelo yango yo c'est riche na bonika ki na sali na quoi avant na kubusa na longola ba banana powder ko batia comme juste quand la mukua weza hapo.
posa nini obongisi sikoyo na yo ozwa fonta na nga yango nde na yo olongolela banana powder ozolongola po yango ezalaka elomo batiaka mpona olongola na banana powder na yo mba moko remplace na fond de teint sikoyo ya couleur numéro ya couleur pakoli fonta na kingo oboye elongi makoka elongi mafanta kingo na eza koka opakola bien partout apo bongisi highlight oyo olingi ezala na te jukwa ki epesa bato nyonso tu bonjour ka le même jaune wana kaka jaune ezolukela so makambo yango na oya otiango na moku wa zolo na nga notiango awa avant na ya otia rouge à lèvres mwimba makambo mike miki oyebaki yango te aka na première dame ndo oyeba tiango mwa awa apo oyo ozwa susu olekisi mwa poudre likolo mokie po komélange sino te so etikali boye osala bien te asko na yo ozongela couleur oyo na bandele nango ya liboso natiaki yango likola ba paupière yango nazwi yango nde nakotia yango comme sikoyo fard à joue nanga na yo ozwa brosse à fard à joue alors naye kopose yango voilà mokie fard à joue batiaka yango liboso mabundi ya te neti bafard à mine da voiture fard à joue batiaka yango normalement koto osekaka naturel soki oseki alomoni kote wana nde batiaka fard à joue na point apo kozwa tozopakola yango mbamo sino te esala bien te fard à joue batiaka yango ozodepose moke ozobongisa après oya olekisa sous poudre mpo nde etikali baligne ka ya rouge boye eza bien te alors regardez ce que j'ai fait oyo ozwa siko poudre olekisi mwa ndambo boye eza neti ozokitisa yango kwa oyo olekisa mpe ndambo na moku wa zolo awa na koto otiaki ba highlight etikaki kaka otia rouge à lèvres après mbala moko komistara papa esili nakiutia rouge na otia siko ndeti natie maquillage jaune déjà eza frappant na oya otia rouge à lèvres moko un peu compassé bien rouge à lèvres moko ya mwa kokita alors pour na rouge à lèvres na biso nazo tracer non nazo clôturer ba lèvres nanga na crayon après wana nakoya kosalela rouge à lèvres oyo ya la L girl au rouge à lèvres ya mat bateka ba rouge à lèvres na France Belgique partout yango oyo eza rose ya pete nazwa rouge na ngai ya rose ya pete yango nde na oya obakisa yango likolo mpona koaccomplir look
Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. En tout cas, ce que moni vidéo inspirée ou ce que c'est peli, hein, partager vidéo on a ma camarade nao, c'est gratuit. Voilà une première dame look maman a commis star ya papa na kati ya ndaku azana pona kwa série kola sabino comment est-ce que okola tali putanit bomoninga lati libaya nanga bachela kingande lelo vraiment ma pekananga en valeur bomoni na kenda ki église o isa blouse hein na lata ki on a pantalon très bien à talon. Donc j'espère que vidéo est plaire you vidéo est c'est vraiment Emilia Gualdino ba nostalgie hein vidéo est c'est voilà, j'espère que vraiment c'est pile la vidéo alors toloba première dame look maman a commis star ya papa na kati ya ndaku bisous.